Bonjour, bonjour, shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Mbote bandeko nanga na pesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu Christ. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Je suis dans la joie de venir partager ce message avec vous, cette révélation que le Seigneur m'a fait sur la nourriture, sur une nourriture précise que le Seigneur m'a révélée dans le songe. Je vais essayer de donner ce message en lingala et en français. Comme ça, ça va vraiment me faciliter aussi, puisque j'ai beaucoup de messages. Je n'ai pas encore fini le message de la dernière fois. Il me reste la dernière partie que le Seigneur m'a demandé d'amener vite ce message. C'est un message que je devais donner depuis, mais comme moi, je voulais faire à ma façon de finir d'abord le message que le Seigneur m'avait donné. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur m'a demandé de libérer ce message. Et demain, par la grâce du Seigneur, je veux finir la dernière partie. La partie du code que le Seigneur nous a donné pour l'enlèvement, le code de Noé. Le message que j'ai déjà partagé en deux parties. Il me restait la dernière partie. Donc voilà, le Seigneur m'avait donné ce message. Je me disais, je veux finir l'autre message pour emmener ça. Mais le Seigneur a insisté sur ce message. Je veux libérer ce message aujourd'hui. Et demain, par la grâce du Seigneur, je veux finir la dernière partie qui nous restait. Donc, je vais essayer de partager ce message en lingala et en français. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, soyez patients, suivez-moi jusqu'à la fin. Je veux faire de mon mieux pour partager cette révélation, pour dire exactement ce que le Seigneur m'a dit clairement en français et en lingala, pour que tout le peuple de Dieu, pour que les enfants du Seigneur entendent et comprennent. Je veux le donner en tout cas en deux langues parce que c'est vraiment très important. Donc voilà, suivez-moi jusqu'à la fin avec patience. Vous comprendrez ce que le Seigneur est en train de nous dire, la révélation que le Seigneur nous a donnée. Donc, bandeko, nanga nazo pesa message oyo nzamba pesingai. Nalinga na pesango après message dernière partie ya message oyo nzamba pesi biso a pesa kinga ya code ya Noé. Il y a retour naé, mais Nzambe a insisté na pesa message oyo. Donc ndenge molimo Nzambe zo tambusanga ndenge nazo tosa na mibeko ya tata Nzambe. Donc yango na ko mema message o mbangu na pesa message o na liberango lelo na ko meka ko pesa message o na français na lingala po ete epambola biso nyonso bana Nzambe. Po epambola biso nyonso. Epambola ba o ba yoka lingala te, epambola ba o ba lobaka français, epambola bana ya Nzambe nyonso. Po eza souhait ya Nzambe na biso bana na nyonso ba bika. Donc na ena révélation oyo Nzambe alakisi ngai ya biloko ya kolia et a préciser biloko ya kolia wana oyo alakisi nga. Donc bolandanga penza na bokebi na yebisa bino makambo Nzambe alakisi nga po makambo ebombana ka Nzambe mutayeba yango. So Nzambe azo révéler biso makambo oyo ebombana eza po alingi biso. Donc eza po eloko wana eza vraiment mabe po na biso bana na ye. Donc yango Nzambe a révélé ngai makambo oyo na ngina partager na bino sikoyo. Na so pesa bino révélation Nzambe pesi ngai ndenga la kisi ngai et to comprendre message eza nini. Donc message vraiment eza clair o Nzambe a pesi biso na ko partager na lingala na français. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Nzambe azwa lokumu na pambole pona bomoi na ngai na pambole pona bomoi na bino mes bien-aimés dans le Seigneur. Toza en bonne santé, toza na bomoi, biso tozwi ngolu ya koyeba makambo. Ya koyeba makambo ebombana. Baninga mususu bandeko mususu bazwi yango lisusu te. Mais biso tozwi ngolu ya koyeba makambo yo po na spiritualité na biso. Po ezo attaquer spiritualité na biso makambo yo Nzambe azo alakisi ngai o nazo partager na bino siko. Donc tata zwa lokumu pona bino batu bozolanda ngai apambola bino nga na sengi na pesi na bino pe merci bandeko na ngai o bozo sunga ngai bozo soutenir nga na musala o papa pesi ngai biso nyonso toza na kati elanga wana tozo sala musala Nzambe na biso na kumisi pona bomoi na bino pona makasi azo pesa bino na ko supporter ba pasi nyonso ezoleka na mokili persécution nyonso o biso bana Nzambe tozo subir ezali normal. Eza normal eza likambo okamwa te po ye moko mokonzi na biso alekai na persécution. Donc eza tout à fait normal. Moi Nzamba se plaignera te po na persécution eza normal. Persécution eza normal po na biso to tenir kaka bon tina suka po to mona gloire na ye, po to mona ye pe na misu na biso to tenir bon. Voilà tozo tika moment o na maboko na ye asunga ngai
asunga pe bino bandeko bota la message on a discernement surtout na ko recevoir message ça très important tout tikaye moli mwanzambe et conduire biso ti nasuka. Nous allons prier, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Là où nous sommes, prions pour quelques minutes afin de recevoir le message, afin de recevoir même le discernement, parce que c'est le discernement du Saint-Esprit qui est très important. Sinon, nous ne pouvons comprendre. Sinon, le message n'entrera pas en nous. Et nous ne mettrons pas le message en pratique si nous n'avons pas l'Esprit du Seigneur sur nous. C'est très important. Donc, nous allons prier au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour cette révélation que tu nous as révélée, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés inconscients. Tu ne nous as pas laissés dans la distraction. Tu ne nous as pas laissés dans la perdition, Seigneur, de continuer à manger ces aliments, Seigneur. De continuer à manger, Seigneur, ce que les ennemis avait empoisonné afin de nous détruire. Seigneur, tu nous as révélé ces choses. Que ton nom soit glorifié, Papa, au nom de Jésus-Christ. Je veux libérer ce message pour le transmettre à tes enfants, à tout ton peuple, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide à libérer ce message. Que le Saint-Esprit du Seigneur aide aussi mes frères et sœurs qui vont suivre ce message, à mettre ce message en pratique parce que c'est ce que tu nous demandes, Seigneur. À comprendre, à discerner de quoi est-ce que tu es en train de nous parler, Seigneur. Donne-nous la crainte, Seigneur, de ton nom. La crainte, Seigneur, de ton nom, parce que c'est là le commencement de la sagesse. Afin que nous pratiquons, nous mettons en pratique ce que tu es en train de nous dire. Ce que tu nous as révélé. Pour notre bien, pour notre salut, pour notre spiritualité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Couvre-nous de ton sang précieux, Seigneur. Commence avec nous du début à la fin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, mes bien-aimés dans les Seigneurs, français, je vais commencer ce message en français et je vais chuter, je vais commencer en lingala pour chuter en français. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin, mes bien-aimés dans les Seigneurs, et ça va bien se passer. Je sais que ça va bien se passer. Ce n'est pas un long message, donc le message en elle-même, il n'est pas si long, mais nous allons comprendre ce que le Seigneur a dit dans quelques minutes. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, hello Nzamba la kisinga. Nzamba zo la kisanga na butu ya le 22. Après ça, il y a un message le 22 juin. Le 22 juin, il y a année oyo. Nzamba zo la kisanga na lali na pongi na nzamba zo la kisanga na butu wana. Nazaki na ndako na ngai na utaki kolia na ndako na nga tant na lié na silisaki kolia après quelques minutes na kati ya ndoto toujours ndeko moko abengi ngai nasi na partager kutu message wana pona kokomisela pe maman na ngai sœur na ngai message o nzamba pesi po nzamba utilisaki ye na ndoto wana nzamba utiliser pe nzamba pesa nga message pona ye nzamba a confirmé qu'il peut ba don spirituel ya sœur wana donc nzamba zwa lokumu pona sœur na biso na terre kombo na ye donc nzamba utiliser ndeko wana na ndoto l'air na sei kolia na ndoto téléphone na ngele laki na ndoto na répondre na téléphone na ndoto tant na répondre na téléphone na ndoto sœur wana mutabenga kinga tant sœur wana benga to abenga nga na message caméra comme tozaka na c'est vraiment ma sœur chérie aza vraiment mon papa na ngai tozaka vraiment en contact depuis Kalanzamba Tchabiso en contact c'est un enfant de notre papa alors abenga na caméra na ndoto nga pe na répondre na caméra là na moni na caméra na répondre na caméra mais ba partie mususu makamususu ezalaki na kati ya ndoto na oya ye moko eza ye na koki ko dévoiler ngote ezali ba don na ye ezali message pour na ye po ezaki na makambo belé c'est pas ça ki na mama wana mais wana ezaki ya ye eza message na ye moko personnel alors là abenga na caméra to bandi ko solo là après abandi ko pesa a poser nga question moko abina ngoyo ki makambo esalami nga na ebisi na tuni makambo nini esalami peut-être na yoki te alobi na ngai en tout cas
ma soeur maman Dassa soki ba ye ko pesa yo biloko moko ya kolia ba memeli yo biloko moko ya kolia biloko yango eza nini abandi ko spécifier biloko yango alors biloko ba ko memeli ya kolia eza biloko moko oyo bakaboli biloko wana bakaboli yango na social donc na social na ba commune et tout bakaboli biloko moko ya kolia basali yango neti don bakaboli biloko ya kolia partout mais biloko wana kolia bakaboli partout eza empoisonné biloko wana eza na poison na kati na linga penza ma sœur na nga wana ye moko apesa témoignage na ye mais toza pembeni te et puis ezaka babilo moko nzambe mutu faut permettre un jour elle va témoigner de ce témoignage puisque eza pe na biloko ye moko pe amoni na même message alors alobi nanga ba okabola biloko moko boye na social akokabolela bato biloko akolia biloko yango na kati ya biloko yango ekoza eza mabe vraiment eza mabe ezoboma eza na poison na kati babebisi yango po détruire ba vie ya bato et puis ekoenvoûter bato ekokabola ba couple eza ne loko moko na kati ekobebisa bato ekoboma bato ekopesa bato ba maladie et puis ekoenvoûter bato donc ekobimisa ekomema molimo moko ya koswana ekomema molimo moko ya séparation ya ba nervosité d'un coup babando swana na bandako na bango ba couple surtout ba couple babando yokana te bato ekokabola bato ebele eza ne loko moko envoûtante et outi na monde ya ténèbres vraiment eza na kati ya biloko wana nga siko na lobi na ye na ndoto na bia bon biloko yango eza nini po comme ça nga pe na yoka po ngai personnellement ba memelinga mutapesi ngai amemelinga biloko akolia te donc na moni yango te na yoki même yango pas encore donc na yoki yango pa na yo abinanga si babandi déjà ko kabola biloko wana donc yango na lingaki na signaler yo ba mama Dassa po o simba biloko wana tolia yango pete eza biloko moko ba bebisi yango alors na tuni eza nini biloko yango pona ye babandi siko ko ebisanga biloko yango bandulo banga non biloko yango ezali ba crevette eza ba crevette na ba pâte genre ba pâte moko ezaka lokola ba benga ngo ba mozzarella ba biloko attends mozzarella non ba pâte moko ezaka ba légumes na kati boye na bosa ko ba pâte yango na français ezaka na ba légumes na kati boye et ça donc en fait eza lokola plat moko ya ba crevette au salade à crevette biloko moko bongo eza ba pâte na ba salade ba mélanger et tout eza na ba crevette alors on a binaye tant alobi na nga bon na kamwe na ebisi mais koloba na loboité puisque ozo comme ça puisque ngai pe na utaki kolia ndenge na ebisa bino avant ser wana benga nga na ndoto nazaki kolia avant ser wana benga nga na ndoto na bandaki kolia siko biloko ser wana zo ebisanga explication oyo azo pesanga eza biloko pe nga na utaki kolia mais biloko ba oyaki ko pesanga te nga moko na sombaki donc na ngi to comprendre message bien tango a spécifier biloko wana tangi biloko ezaki na composition ya plat wana nga na bi na emeno ma soeur nga pe na uti kolia biloko wana na li biloko moko ba plat moko ya bongo mais wana nga moko na sombaki yango puisque na sepeleki na li yango bongo nga moko na sombaki normalement ngai bon ba pesinga te ba pesinga biloko na social te na moni eloko moko te po social pa pesa nga biloko te mais bon comme ako sala don peut-être nga ka pesa na batu nyonso surtout gloire à Dieu ndongo yebisinga mais ngai na sombaki ba plat moko ya bongo ngai moko na sombaki plat moko ya bongo nga mona sepela ina liaka ba salade à crevette na sombaki yango ngai moko na kutu ndenge ozobenga tozo solola bona utaki juste ko silisa ko lia kala te alobi nanga bon alobi nanga o sombi yo moko nga na bine na sombi nga moko social apesa inga te social apesa inga eloko moko te ya amemeli biso eloko moko te ya kolia ya ndenge wana mais ngai moko na sombaki eloko moko ya bongo na supermarché alors et puis na ebisi na bakisi na bi en plus de salaire na sombaki biloko yango na supermarché avant na lia yango na zo ebisa na ndoto avant na lia yango comme d'habitude na sambelaki pona biloko wana avant na lia mais na sombaki plan moko ya exactement ndenge ozo ebisa ngai
abinanga en tout cas nzambe azwa lokumu lokola bango te mutu bapesaki yo ba ozwi biloko eza biloko ayuti na social te mais osombaki nzambe azwa lokumu mais eza biloko moka ya bongo donc faut vraiment koyebisa na bato balia biloko wana te social ya kopesa biloko moko ya bongo ekobebisa bato ekodétruire bavie ya bato ekoenvoûte bato ekokota na bandako ya bato ekokabola bato ezali envoûte biloko wana ekobimela na nzela ya social basocial bakopesa yango badon nzamba azwa lokumu après l'air to susu lobana ye makambo wana kote ana biloko akolia nzamba bandi oyebisanga makambo susu mpo na ye oyo tosololaki na ye oyo nasi nayebisaki ye donc parti oyo nalingaki nazwa oyo ndenge kaka ndeko azoyebisa ngai oyo nzamba azoloba à travers ya ndeko wana ke yebisa na bato nyonso donc oyo azoloba wana mes bien aimés dans le Seigneur après ndoto wana na bimi na ndoto wana après parti wana tosololi na ina makambo nyonso tosololaki na ekobima na ndoto wana alors Saint-Esprit azoyebisanga boye ndenge ka ndeko wana lobi yebisa na bato nyonso ndenge nzamba lobi à travers na ye ezalaki message o nzamba apesaki ngai pona ndeko wana tout d'abord pona kolaki kopesa ndeko wana message na et puis pona kolakisa nga ndeko wana ko confirmer nga makambo susu oyo nzamba saloba déjà pona ndeko wana mwasi et pona ko transmettre ngai message ngai musakoli o na memaka ba message donc nzambe moko ye a passer vers ser wana na ndoto pona kopesa ngai ba différentes messages na message o nazo pesa bandeko na ngai donc parler nzamba zolingo yebisa biso nini nzamba zo yebisa biso boye na ndoto wana ndeko wana bengi nzamba utiliser pour pesa nga message yebisa nga ke biloko moko ekopesama soki nanu epesami te oyo nazo na yango ifale na kopesa message wana soki nanu epesami te biloko wana ekozala envoûté et biloko wana ekozala empoisonné eza biloko ekopesa bato maladie eza biloko oyo ekobebisa ba santé ya bato et ekodétruire penza ba foyer ekodétruire ba foyer nzamba préciser na ndoto wana nzamba préciser siko le mwana zoyebisa ndeko wana na lobi non ngai nazwi biloko ba social te mutapesi nga biloko na me na sombi yango na supermarché nzambe na munoko na nga zolinga kolobake biloko yango ekokota ti na supermarché même biloko ndeko wana banda koloba donc bamisusu bakozwa yango na ndenge ya don bato peut-être social akopesa bango na badon bato mosusu bakosomba yango bango moko donc eza babiloko moko ekokota na supermarché so basocial donc nayebi te naloba social naloba gouvernement naloba nini na Occident surtout na Occident eza message spécifique nzambe atalisi nga kezali vraiment na Occident so naloba poto so naloba wapi nayebi te nalobi ka Occident donc eza biloko oyo bakoyokana bayebi eloko bakosala bakokotisa biloko wana partout bakokotisa ngo tina ba supermarché nyonso biloko wana mes bien aimés dans le Seigneur normalement na ngai napesa na nga message oyo na français te mais nayebi ke bandeko mosusu bayoka lingala te bakotungisa po bazwa message oyo na lingi même pas kotia titre na ngo na français po ezali biloko oyo bango bakosala nzambe na biso bible ezoyebisa biso eloko moko te esalamaka oyo nzambe na biso ayebi te bible ezoyebisa biso ke nzambe na biso il veille sur ses enfants. Lisu na eza na mokili amonaka nyonso esalamaka ayebi makambo ekoya ayebi makambo ezosalama ayebi makambo eleka ayebi nyonso. Livre à Jérémie 33 biso invoque-moi je te révélerai des choses cachées des choses que tu ne connais pas ndeko toyebaki biloko te mais nzamba a révélé biso makambo oyo bango baza na plan ya kosala. Et ça un message mususu ami balé nzamba pesinga sur maladie moko nzamba révélé ngai exactement ndeni ba osalela yango mais bien aimé dans le Seigneur mais na kopesa yango à part sinon toko ekozana moi confusion pona pesa pe bandeko ata bref na français na kopesa pe message wana tozana temps moko ya mabe mais bien aimé dans le Seigneur tozana temps moko malamu te ezana biloko ebele po makambo nyonso nzambe na biso aloba oyo ekomama ba profession nzambe na biso aloba mindele pe ba yebiam alors bazana ba plan ebele o bazo sala bazo monter spirituellement pour na ko détruire surtout biso batu mwindo
so nzambe azoyebisa biso makambo oyo nayebi te soki akorevele yango mpe na mindele aza souverain soki alingi korevele yango na mindele akorevele bango mpo bana na ye mpe baza na kati ya mindele mpe bazaka bacréature na ye. Mais comme arevele biso makambo tozwa yango au sérieux, tozwa yango vraiment au sérieux, natangi biloko nzambe alakisi biso nzambe apesi biso révélation moko na kati wana nga na mitunaka mpe na révélation na likambo wana nasambelaka mpo nango. Nzambe azo révélé biso ba crevette. Mais bien aimé dans le Seigneur, nazolinga nayebisa bino lelo soki bolingi kondima bondimi oyo aza na mato ya koyoka yoka oyo aza pe na motema kondima ndima oyo pa boyi kondima eza vie na ye eza spiritualité na ye eza salut na ye andima na ye te. Mais ngai nasi nayoka likambo ya crevette kezaka mabe mpo na spiritualité na biso bana nzambe. Crevette na biloko mosusu nde tolobaka ngulu eza mabe. Mais bien aimé dans le Seigneur na yebisi biso lelo ke crevette peza malamu te pona biso. Yango nzamba confirmer ngai. Nzamba pesinga confirmation. Mais comme nzamba alingaki préciser que message est pour tous ces enfants. Yango pesi yango na mutu musu na ndoto po mutu musu transmettre yango na ngai. Pe alobi na ngai yebisa yango na batu nyonso. Donc lelo komi na matoi na yo ndeko toyeba ke crevette. Crevette eza mabe. Soko linga kolia crevette nga pe na banda linga crevette mingi. Ti nde na banda obondela nzamba revelenga nzamba yoko revelenga likambo crevette. Crevette eza mabe. Crevette eza biloko biso bana nzambe to kolia te. Nayebi ke oza pasi pona mutu mususu andima likambo crevette, mais yango na lobi oza obligé ya ondima te. Par sagesse ndenge nga na sala pendant un long moment kotuna nzambe makambo crevette makambo bangulu et tout yo pe kota tuna nzambe likambo crevette. Siko nzamba zo spécifier ke bako tia yango biloko mabe. Donc eza ba biloko ba tia na ba tomona na ba supermarché ba bongisa ba salade ba kanga boye ba si ba tia ba crevette ba biloko ba tia yango mingi na ba mwa ba bac boye déjà préparé ba biloko moko bongo. Eza ba biloko moko bongo soki nzamba tangi kombo social po asa nzamba kokai tout simplement ko yebisa biso ke bolia ka crevette te eza malamu te. Mais nzamba précisa lobi bako kabola yango e ko pesa batu ba malade ndeko so bakoyi kozwa na tonga ya maladi wana te bakoyi ko beta o batonga wana te so ba raté na makambo belé ba raté na ba maladi o bazo bongsa bazo zwa yo te bako luka nzela mususu baza na banzela ebele o bako meka kozwa biso bana nzambe surtout biso bana nzambe po ba affaiblir biso po ba biloka mabe wana o toliaka mabe ekitisaka puissance na biso même ya prière ezali vrai ekitisaka makasi na biso ya losambo ekitisaka spiritualité na biso omona même ekoyi même ko memela yo esprit ya sommeil. Okomi avant sambelo lingo o sambela boy pongezu yo oza so makasi te kaka l'air après tango otama mbo pamba lem so sano makambo zanga tina pongeza toza makasi tango ko koma kaka liboso prière pongi mo boye yezu yo o comprendre eza biloko liaki le manger le boire tout ça l'attention nango. Livre à Daniel ezo yebisa biso zo beta biso lisolo moko ya munene à part jeunesse nzamba cha interdit ya kolia. Eza na biloko mususu biso bana nzambe toliaka te. Na ntimi yango na motema moko à 100% po nzambe na ngala kisinga yango complètement la kisinga yango clairement. Eza na biloko mususu biso bana nzambe tokoyi kolia te. Livre Daniel ezobisa biso Shadrach, Meshach na Abednego baboyaki kolia biloko ba babylonien. Babandaki koboya kolia biloko na bango po biloko na bango zaki suye. Po biloko na bango zaki bien te. Roi Nebuchadnezzar ya roi ya Babylone azalaki ko se prosterner ko pratiquer idolâtrie azalaki na malédiction sur lui. Alors biloko na yenyo soto zaki maudit. Pona nini bango Shadrach, Meshach na Abednego babandaki koboya biloko wana pona spiritualité na bango. Bayebisa pe bango soki tolie biloko soki botiki biso tolie biloko tolingi biloko léger biloko sec to pona biloko biso mo tolia tolia biloko na bino te to prouver bino que toza na santé bien. La Bible nous dit ça. To prouver bino que spiritualité na biso na ya bino ya biso oleka makasi.
Bible éprouvé biso. Et l'air ba corda ki bango ango babi bon. Total a soki makambozo lo beza solo ba lia kité ba leka ki bango na niveau prière likolo. Makasi vraiment. Bazaki na spiritualité makasi koleka bango. Et premièrement bazaki na crainte nzambe. Yango mte sauvaki bango tant ba boaka ki bango na moto. Quatrième personne à monanaki. Ange ya nzambe ayaki ko sauver bango ba boaki bango na fournaise ardente mais bazika kati. Pour na obéissance. Po bazalaki na ba interdit. Bazali na biloko bakokai ko lia te na Babylone. Donc ezali révélation moko très puissant na pesi yango kaka mukuse ndenge nzamba peselinga mais et bisi biso mingi to comprendre belé to comprendre que biso bana nzambe to na bilo musu to ko lia te. Et nzambe a spécifié à l'axi biso ba crevette na kati ya biloko wana. Pel atangeli biso kombo. Nzambe na biso za nzamba ya confusion te. O nzamba lobaka et salamaka. Et ko salamela biso na ndenge nini soki to zwiangwa la légère. So to négliger makambu ya lobi. Comme nzamba tangi social, tangi batuana. Donc bazane loko moko bazo sala. Soki non basali yango te. Yango fa na ko libérer message po bandeko, boyoka message boyeba déjà. Bo tia yango penza na mabondeli. Tozala prudent na biloko nini tokolia. Et puis ndenge na confessa ki na ndoto nanga ke na sambela ki avanalia ko sambela avant ko le loko nyoso ateza ba crevette te ateza ba biloko na bango te ateza mapa ateza mai biloko nyoso tu oya mindele ba tchaka biloko na kati biloko nyonso mokili to ebi eske utakate biloko to liaka donc to sambelaka toujours pona yango donc nzambe na biso papa azwa lokumu so tongi to ye ba puissance oyo basali nzambe bazaki nango na livre Daniel o Daniel azaki nango to tanga livre Daniel to comprendre ezo yebisa biso makambo akolia so toke na livre 1 Corinthiens on dirait livre on ezaka presque mobimba so to verset 1 to banjo kita 2 3 ezaka toujours na biloko belé oyo ezo sur les aliments souillés ba biloko akolia dédié aux idoles. Bible ezo biso que apôtre Paul bazaki na conflit mingi na Pierre bazaki ko wela makambo ba biloko akolia. Il y a beaucoup de choses na kati ya biloko akolia biloko akolia e ko affaiblir biso ko détruire biso. Donc nzambe na biso azwa lokumu na meka kopesa bandeko atana suka awa na français pour bango pe ba bénéficier. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais essayer de donner le message vraiment court, parce que c'est un court message que le Seigneur m'a révélé par rapport à la nourriture. Donc dans le songe, le Seigneur m'a révélé, le Seigneur a utilisé une sœur qui est venue me dire, une sœur que je connais, vraiment un enfant de notre Père. La sœur est venue me dire dans le songe que il y a le social, les sociales, dont les sociales... le gouvernement ou social, je peux tout simplement dire les sociales. Vous connaissez les dons que les sociales font là. Que le social va faire un don de la nourriture et cette nourriture-là sera mauvaise. Il y aura du poison dedans. Il y aura du poison dans la nourriture qui va détruire les enfants du Seigneur et ça va séparer les couples. Ça va envoûter le peuple de Dieu. Ça va surtout envoûter les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Donc cette nourriture-là, la sœur avait précisé que c'était les crevettes et c'était la salade de crevettes. Donc il y avait dans la composition du recette, il y avait les crevettes, les pâtes et les salades mélangées. Vous savez les salades de crevettes que nous mangeons là. Donc c'est dans ces salades-là que le social, donc c'est le gouvernement qui a mis quelque chose dedans pour empoisonner le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Nous allons partager ces raisons-là une autre fois. Parce que nous sommes au terme de la prophétie, de la promesse. Nous sommes déjà entrés dans la promesse du Seigneur. Nous, les enfants de Dieu. Le Seigneur nous parle à nous. Donc, ils savent, ils connaissent les prophéties-là. Parce que pourquoi le Seigneur va citer ce nom-là? Pourquoi le Seigneur va dire que le social va partager la nourriture aux gens? Et c'est dans cette nourriture-là, il y aura du poison dedans qui va détruire les enfants. Ça va donner des maladies, ça va envoûter les couples, ça va séparer les familles. Les familles vraiment vont se séparer parce qu'il y aura des mauvaises choses dans cette nourriture-là. Donc voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Et dans le songe, le Seigneur a utilisé une personne pour venir me dire de passer le message à tout son peuple. Donc c'est vraiment clair que le Seigneur ne me parlait pas à moi ni à cette sœur-là seulement, mais à tout son peuple. Et dans le songe, moi je venais aussi de manger dans le songe.
je venais de manger la même nourriture. La sœur a dit que c'est le social qui va donner la nourriture. Et moi, je disais à la sœur, mais moi aussi, je viens de manger la même nourriture, mais j'ai acheté de moi-même au supermarché. Ça veut dire que cette nourriture-là sera partagée et partagée partout dans les supermarchés. Le Seigneur ne parle pas pour rien. Il ne ment jamais à ses enfants. Il voit toutes choses. Il révèle ce qui est caché. Ce qui était caché à nos yeux, aujourd'hui, le Seigneur nous a révélé. Le Seigneur est souverain, il voit tout. Il voit tout ce qui se passe et il révèle à ses enfants. Donc ces messages étaient urgents parce que moi je prie que cette nourriture-là n'est pas encore dans le marché. N'est pas encore fait. Ce complot-là n'est pas encore fait contre les enfants du Seigneur. Je prie vraiment qu'aucun enfant de Dieu n'a consommé de cette nourriture-là empoisonnée. Donc voilà le message que j'ai amené aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais vous donner ce verset pour voir que la nourriture, oui, il y a des défendus. Il y a des choses que le Seigneur nous a interdit de manger. Moi, j'ai prié longtemps pour avoir des révélations sur le porc, pour les crevettes, parce que j'avais entendu de telles choses. J'avais lu aussi dans la Bible, mais ce n'était pas précis. Parce que la parole doit être révélée. Il faut une révélation telle que je l'ai eue pour comprendre. Moi j'aime bien les révélations. Parce que les révélations sont plus... Parce que la parole même que nous lisons dans la Bible doit être révélée. Il faut une révélation pour comprendre exactement ce que le Seigneur est en train de nous dire. Donc voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous a révélé. Et pour nous, pour notre formation, pour notre connaissance, aujourd'hui, nous connaissons que les crevettes sont mauvais pour les enfants de Dieu. Ça affaiblit le niveau de prière, notre spiritualité, ça nous combat. Non seulement ils ont mis quelque chose pour nous détruire, mais les crevettes en elles-mêmes, les crevettes ne sont pas bien pour les enfants de Dieu. C'est aussi le message que le Seigneur veut nous donner. Les crevettes ne sont pas bien. Là, moi, je n'oblige pas vous, je ne vous oblige pas, hein, bien-aimés, de ne pas manger des crevettes, vos salades de crevettes, mais je vous amène une révélation dont vous allez sonder. Le Seigneur nous dit de sonder les révélations, de ne pas rejeter. Donc nous allons prier. Je vous recommande de prier pour demander au Seigneur qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire. Est-ce que vraiment le Seigneur a dit vrai par rapport aux crevettes? Moi je crois à ça. Je crois à ça. Oui, et j'aimais beaucoup manger les crevettes, mais je n'en mangerai plus parce que c'est mauvais pour moi, pour mon âme, c'est mauvais. Et si je continue à manger, tout d'abord je serai détruit. Je vais détruire ma santé, aussi ma spiritualité, et je vais désobéir à notre Seigneur. C'est par crainte du Seigneur que je dois d'abord faire ce qu'il me demande. Nous faisons d'abord tout par l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par la crainte de son nom. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le message que le Seigneur m'a donné, et comme je le redis encore, j'espère que cette nourriture-là, aucun enfant de Dieu n'a mangé ça. Et maintenant, nous savons aussi pour les crevettes, nous allons nous abstenir. Abstenez-vous à ne plus manger des crevettes, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est juste un conseil. C'est une recommandation de notre Seigneur. Prions pour savoir. Prions pour savoir ce que le Seigneur nous dit par rapport aux crevettes. Si nous voulons vraiment connaître, si nous voulons entendre le Seigneur, il parle. Il est vivant. Moi, il me parle. Presque chaque jour, le Seigneur me parle. Parce qu'il est vivant, il n'est pas mort. Notre Dieu, il est vivant, il n'est pas mort. Voilà, je lui rends grâce à ce qu'il nous a révélé, parce qu'il nous a révélé ces choses à nous, qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Je veux retourner pour donner d'autres messages qu'il m'a donné. Il m'a montré une maladie aussi, bien aimé dans le Seigneur, que je dois vous dire, parce que nous devons prier pour cette maladie-là, parce qu'il y aura beaucoup de morts. Je veux partager cette maladie-là, que le Seigneur m'a révélée. Précisément, avec précision, avec vraiment des précisions. Donc, que notre Seigneur soit béni. Je vous laisse entre les mains du Seigneur, que le Seigneur vous garde, partagez ce message, informez à tous nos bien-aimés, mes frères et sœurs, le Seigneur nous voit. Il voit nos actes. Quand tu refuses de donner des messages aux autres pour sauver leurs âmes, le Seigneur te voit aussi. Que le Seigneur bénisse mes frères et sœurs, vous qui partagez, vous qui avez cet amour-là pour les âmes des enfants de notre Père, que le Seigneur, notre Père, vous bénisse, qu'il ajoute, qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. Nzambe apambola bino bandeko nanga apesa bino motema na bino eza nango posa bo partager pour na bandeko bae ba makambo po Nzambe alingi biso tozala sauver et aza komona biso amonaka nyonso
un jour tokoparaître liboso ne tokomona filme na oyo na makambo nazoloba sikoyo ezala liboso ya papa na biso. Nzambe apambola bino me bien-aimé dans le Seigneur. Soki Yesu Kristo azongi te nakoya na message mosusu oyo papa apesi ngai mpona bomoi na biso ebika. Vraiment nalingi bino mingi na bolingo ya tata Nzambe et je vous dis à très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.